UDPS viva. Awa nakosenga ndeko na biso bandeko na biso technique bameka ko balancer moi image oya ndeko na biso oya lobaki ke yaza du bon côté de l'histoire. UDPS viva. Awa nakosenga ndeko na biso bandeko na biso technique bameka ko balancer moi image oya ndeko na biso oya lobaki ke yaza du bon côté de l'histoire, biso toza du mauvais côté. Balancer image là. Qu'est-ce qu'il faut que tu as les points sur les i pour ne pas moi ici. La victoire de celui sapeur de l'élection de président. La victoire de celui sapeur de l'élection de président de la République. Chef de l'État aux communautés politiques de grâce à l'innovation. Le candidat de celui sapeur de l'élection de notre haute autorité politique gagne contre un candidat d'une coalition et des gens qui sont du mauvais côté de l'histoire. S'il vous plaît, le Kika m'a apporté quelques précisions. Je dois apporter des précisions par rapport à cette mise en scène. UDPS vivant, je ne peux pas permettre que quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'UDPS, que nous avons recruté. S'il vous plaît, je pèse bien mon nom, puisque s'il vous plaît, vous me laissez, je ne vous ai pas invité ici pour vous dresser contre quelqu'un. Je ne vous ai pas appelé pour vous dresser contre Honorable Mbata. Je n'ai aucun problème avec lui, mais n'alingi quand même que vérité batubaye bayan. Naïbi, c'est bien de dire aux gens que nous avons un pays de presse. C'est bien beau. Mais pour aller aux élections de 2018, s'il est sincère avec vous, pour avoir même l'uniforme de l'UDPS qu'il avait contacté. Nalobi, j'ai regardé cette sortie médiatique, je me suis dit, ça c'est craché sur les combats de Tiens Tshisekedi Ouamoundou Maderès mémoire. On ne peut pas
cracher sur tout un combat. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais ce qu'il avait dit, c'est vraiment une honte. Betila hutaweza. Ile nakatala. Lancé défi Lelo. Sur des questions dans des grands enjeux, Augustin Kabouya est frappé de tout handicap intellectuel de pouvoir amener des grandes questions à la place publique. Akoyate, pe atikalaka koyate, pe timokilo kufa abotikalaka pe koyate. Ça c'est Augustin Kabouya. Je vais choquer les gens, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Je suis observateur de la société. J'ai été dur avec l'opposition. Je le serai également avec les pouvoirs. C'est ça l'équilibre. Tu parles à merci de qui que ce soit pour que nous soyons bombe à poche. Non. Ndeko Kabouya, là où on l'attend, il est peut-être la partie à Batoya Nzebi. Quand les 13 parlementaires en 82, l'homostaténéité de la congolaise comatisation, la dimension ontologique, c'est-à-dire que Awa Tibia Fouza la Benza et Kuba. Batanzebi bazate na UDPS. Nazu Kabouya. Il s'est recruté Batoya Nzebi. Il est non zébiste. Ceux qui me Kabouya devant le fait accompli, attient le débat. Pour que vous réfléchissiez, vous opiniez sur des grandes questions de l'air. Kabouya a Kokima. On dit que nous avons mathématiques à Kimi. Kabouya a Kokima. Vous parlez d'un député. Maman, combien de Kabouya député? C'est un tenant de grande matinée à parlementaire debout. Une seule intervention d'Augustin Kabouya n'a pas choix à parler du peuple. Sur le Binissi, Natik Moussala journaliste, mais je prends ma retraite. Dans le lobby. Sur le Zanango, au publié à pas l'émission à Wanabini, Natiki, et vous ne me verrez plus jamais à la télé. De là où il est député. Ah, j'aurai mal au maté. Débat ma casse Kabouya, c'est pas qu'à à l'ingavarote. Hakimi! Soki aye na poko place wa yedi ke bato baza aki na cause na ye. On so mo contredire ye au sengi musala amatisho na podium mabenganio. Mais les faits existent, non, je n'invente rien. Est-ce qu'il y a des forces de faiblesse? Yo pona. Ah. Donc on tient le régime tu vois c'est que donc koko bela mo force té. Et c'est le pouvoir où nous avons joué. Et ça les chefs de l'État en est conscient. L'UDPS mérite mieux, Madame Louisette. L'UDPS a des cerveaux. L'UDPS a des gens au Bakenda école, au Tali, au CPI quand même, la construction d'idées. C'est-à-dire que notre bandi, Genèse et Alikambo, a balisé en haut, à développer et puis à conclure. Kabou a conclu, a raté, a annoncé, a répété, a boum. Et ça fait la honte.
mandataire ya UDPS. Donc vous évitez pas ça mandataire ya UDPS. Batika la converser à ta inronté et pas mbata. Puisque lui-même ne cotise pas pour le parti. Vous avez quand l'Union sacrée aura besoin de l'argent de l'UDPS, on me demande moi les gestionnaires de l'UDPS, Naïl Sabangoke, nous nous a combien pour tout le monde de la Bénin Macron. Vous avez la même madame. Et ça, Babiloko, moi je me dis que Nathalie qui m'a camouana dans le but, est-ce qu'à perdre connaissance ou bien avoir un état normal? Écoute, s'il vous plaît, dans le but Ngaï, dans du mauvais côté de l'histoire. De Botomi Chico, du mauvais côté de l'histoire. Vraiment, c'était bien réfléchi. Hein? Est-ce qu'à raisonner que malade? Pour vous préciser une chose. Moi, je ne regrette rien. Ok? Messieurs pouvoir wana parce que tango yo ozalaki na Genève ozalaki na ba o nyonso bakenda kozala makita na bango po bakuna UDPS à travers ya base balobaki kete kende réitérer signature na yo base oyokaki base mais lelo na kati ya UDPS base nde pese pouvoir oyo oza nango wana eza mpo na base eza mpo na mutu moko te eza mpo na kabuya te eza mpo na mutu moko aye kointimide base te lelo na minute oyo base tolobi ke chef de l'état tala makambo ya UDPS kabuya détruire UDPS kabuya kotisi ba infiltré na UDPS kabuya kotisi ba M23 na UDPS akotisi ba Rwandais na UDPS chef de l'état ndenge zo wana biso ba éclaireur biso nde toyebi ba source nyonso makambo nyonso ezoleka na kati ya parti soki no papa na ndako bana bazolela souffrance eza na kati ya ndako papa yo vandi ozoloba eloko moko te bakolobaki ete papa aza na makambo wana papa nde ayebi souffrance ya bana na ye mais papa soki amoni souffrance eleki na kati ya ndako papa akozwa décision ntango akozwa décision souffrance wana ekosila liwa ekosila malade ekosila atravers ya papa yango na seki chef de l'état tala likambo ya UDPS biso na UDPS nde okisi balola gene secrétaire la fédération ya Tchouapa monsieur Sami merci bana ya Tchouapa bana ya Bondi Ngongo président Sami oyo guerrier ya baterie ayebisaki bino na kopina narewalite na ngai nayebisaki kobandaki koloba mingi président Sami Tolembi tokomi na terrain toye koyebisa bino boye président de la république bamembre ya UDPS na Tchouapa bovanda kimia CDP convention démocratique basi badesidaki na décision na bango secrétaire général na biso azwama déjà ezali eyebisi balola ndenge na continuaka mpe nayebisaka bino bolemba te bofanda boservir parti ekala mingi te bozomona chef de l'état azosukisa likambo oyo biso kotikalaka na biso kaka bangawumbu ya texte elobi nini naomata okita pyramide renversé totelemi kaka wana tozali kaka wana tokotikala kaka wana ye nde akozongela batexte na biso esolobaki yongo topesi bino merci tozali awa mpona kobongisa makambo ya mboka parti esi etekama nyonso to tozali komona désordre ezali kaka na Tchouapa te na Kinshasa te partout kabuya na bato na ye baliki bakreye eloko moko mpona kokunda UDPS mpe kokunda chef de l'état souffrance oyo biso tomoni pendant 37 ans baoyo bayelobi na 2018 lelo bakomi koganga bazwi kaka inane 2 ans bakomi koganga mpona nini bakotisaki bainfiltre na kati ya parti moye ntango ya lisusu ezali te yango tolobi bokende pai te bovanda tozoya tozo asire bino parti na bino ya lokumu parti oyo bino bolingaka UDPS ezali kozongela pouvoir ezali kozongela robe na yango ndenge ezalaka merci beaucoup topesi maloba na mwana mboka alaka matample mpona Kasai. Mais ça, il faut que je fasse comme Félix Antoine Tshisekedi, notre autorité de référence. Demain, il est là que dans mon langue, on a vu du mot comme ça pour monter. Mon langue, il a UDPS. L'antiquaire national. UDPS, au moins, je vois tout ce qui est en parlement. En même temps, ça va se faire UDPS. UDPS, on va dire ça va bien sous. Il y a plus de sous. Il y a là, ça oui.
Chikongo, Chiluba. Tout le monde faut voir des trucs. Il y a des personnes qui font souhait. Il y a des personnes base qui font souhait. Il peut dire que je n'ai pas moins de signature, on va des changements, ça y est, on va gagner les tours. À mon roi, on va acheter des mouvements, on va acheter des mouvements, on va acheter des mouvements. On va acheter des mouvements. Les loups du fou, on va y des personnes de base. Il y a une union sacrée. L'union sacrée, on va savoir le cas. Il y a des personnes qui vont pouvoir. Il y a des personnes qui font souhait. Il y a des personnes qui marquent d'ailleurs Félix Antoine Tshisekedi. La Gouvernement est tout le monde douani. Et ça douani. Si nous avons une ouïe de personnes, nous disons que nous avons une personne qui va respecter les résolutions de la CDP. CDP, nous avons dit chaque bout, chaque bout, chaque bout. Et CDP, nous avons dit chaque bout, il y a des gens. Il y a des gens. On va tout rabattre dans le tribalisme de ce chabon. On va les dire toi, j'ai toi, tu es pour l'offre. Vous trouvez le moment, à voir le point de vue. On va bien se dire. Madame, on a autorité établie. Il se baisse les appareils réunis dans le ministère intérieur. Il se baisse les questions de l'humanité. Des Kotabuya, Anya Talifis, on a eu des baisses Anya Talifis, commission 11e mérité. Sorti de Kotabuya, Anya Madame Secrétaire général ya UDPS Auti Kobwaka Mbela honorable Mike Mukeba ite azali na ba preuve que Senko bango bazali na bako luka penza kimia te na mboka na biso République démocratique du Congo bango wana ba Yo ndaka tata wana asalo ba makambo za nzela mama yo ndaka tata wana Aza secrétaire général de la parti présidentiel honorable Mike Mukeba. Yo somo na ye tata wana soko aye kofinga te aye koswanisa bato te osomo na ye aye na mayele abimisatala bakotonga Congo bosomo na ye aya bonitande kwa aye koloba ndeni de pesa zobanza otonga Congo somo na ye secrétaire général mobile parti présidentiel parti au pouvoir TV5 monde akomaka te France 24 akomaka te kaka sanzi ete wana moto ye esengelaki amemaka makambo ya IDPS ya mokili alakisa ndenge IDPS ekotonga mboka Félix Tshisekedi akendaki campagne yo omonaki epa ya kosala campagne ya koloba na ndenge mayele nde bakotonga mboka na nzela ya IDPS soki lelo baya na posa ya kobengisa moto na fa 20 moko babengisi porte-parole ya président oyo babengisi conseiller ya président ye osoma babengisi ye akendaka komeka akendela makuna na monokoni maye na mayele nini bato mosusu bino bobaka kona mato kolanda te nakopesa lisese moko ya balobi yango na lokota li français